Esengo koeba bino ebele kolanda site na biso site na bino congolokolenews.com na boke binyo so ya solo lelo naza na esengo ya koyamba moto oyo azali susu mopaya te pa na bino boyebiye ndeko Célestin Bioli Kadité azali bongo président ya mouvement ya révolution y en a marre lelo ngana ye tokosolo masolo oyo bokoyeba kala mingi te yambo tokota na bozindo ya masolo na ngana ye na keko pesa mbote mbote ndeko Sele mbote mama Bisengo esengo etondinga koyamba yo lisusu na kati ya Congolokole News papa yambo tokota na mozindo ya lisolo yebisa biso boni konzo boni santé ya y en a marre. Ok, santé biso moko na ino parce que poto lobela yanamar esengeli to lobela nanu biso po soki po yanamar ezala esengeli biso to sana nzoto makasi po Congo elonga bitumbo tozobunda esengeli biso ba tozobunda to zala nzoto kolongono donc na likambo etali nzoto ezali malamu et na likambo etali yanamar ezali malamu kasi kaka Congo nde ezali mabe. Iya solo matondi mingi mwana mboka Congo nde ezali mabe wana ezali maloba ya ndeko Célestin Bioli Kadité kasi lelo ndeko aye kotala biso na Congolokole News po aza na sango eleki motuya ndeko memeli biso bongo dépliant na kotombola yango kasi na tanga yango yambo République démocratique du Congo mouvement de révolution pour la libération et la liberté du Congo MRLLC y en a marre o kambemi na ndeko Célestin Bioli Célestin Bioli Kadité lelo aeli biso dépliant na dépliant oyo bakomi tolembi betumelemba tunachoka twampungidi elingi koloba nyonso tolembi y en a marre bolamuki ya baimboka nde bakomi na dépliant oyo ezosenga bolamuki ya baimboka éveil patriotique tango ekoki bandeko tolamuka tokosenga mama Mariana Benda nanu dépliant oyo esalemi bongo na ndeko Célestin Bioli Kadité na kati ya dépliant oboko mona eza na mibeko likonzi o tobengi na français constitution o eko kamba mboka o esengeli mwana nyonso ya Congo ayeba mobeko to mibeko likonzi ya mboka na ye elobi nini na yango na kopesa maloba epa ya président Sele ya mbona kota penza na bozindo ya dépliant oyo papa okikoyebisa bandeko bakolanda nanga pelo kola tina nini yo sali dépliant oyo ya éveil patriotique. Ok, merci maman Bisengo. Je crois que tolobaka mingi pe soki to lobito kende vraiment na mozindo to na musika ya bitumba na biso oui toza ko bunda cible na biso ezali nde ba antivaleur ba bomi Congo na biso ba paya elongo na baimboka pe oyo tozobenga bakolabo. Alors na nyonso wana problème moko toza nango na Congo na biso ezali problème ya ba congolais baye ba valeur na bango pe valeur totina ya mabele na bango. Alors pour congolais abunda malamu po congolais ayeba tina ya bitumba peto congolais ayeba tina ya tozoluke la victoire na kati ya bitumba esengeli alamuka yango moto komaki éveil patriotique na lopoto bolamuki ya baimboka na lingala. Donc musala oyo yana marazo sala ezali musala ya kolamusa baimboka o balali pe na kolala wana ememi mboka na biso na liwa Congo ezokende pe biso ba congolais tozo kufa chaque jour yango tolingi to la musa ba congolais na nzela ya dépliant oyo matondi mingi ndeko Sele kasi na moni na lokasa to pe na page ya mibale okomi bongo kolia na biso kotanga pe kotangisa bana lifuti ya basali nyonso ya leta lokola basolda bapulusu balakisi badokotolo pe baye nyonso basalaka na bandako bongo ya leta congolais fongola miso wana ezali makambo ekomami na kati ya dépliant kasi tokota na
na chapitre 4 to numéro 4 na habité na lingala to bengango combien mais à 4 au papa combien za ko batelama article 16 ya mobeko likonzi bokolimbisa bande koto tanga ya mbona pesa e maloba elobi boye tozali kobika na insécurité lokola bapulusu bazali te nzoka mosala ya bapulusu ezali kobatela bapopulation to baimboka na biloko bia bango kasi ezali bongo te bango bakomi lisusu konyokola peuple to population kasi ezali polifuti na bango ezali malamu te congolais fungola miso papa maloba kitoko oyo lobi kasi okosala lolenge nini po ete mokanda oyo congolais nyonso bisika azwami ayebana kotanga makomi ya kitoko oyo yo tie na kati pamba te mobeko likonzi oyo baimboka ebele bayebi yango te constitution ya mboka en tout cas eyebani te tokita lisusu na numéro 5 esika okomi ndingisa ya bomoto to droit de l'homme article 60 ya mobeko likonzi bato pe bayebi yango te congolais anyokwami na ngambo kuna pe na kati ya mboka na ye kasi yebi pe te ke constitution pe kobatela ye yo kosala ndenge nini po panza sango elamu oyo na population nyonso na bacoin pe recoin ya Kinshasa to ya capitale to pe libanda. Ok, merci maman Bisengo. Je crois lelo penza il faut tozala mwa moke na mwa kimia moke poto expliquer to limbo la penza na bofongwa minyonso baimboka pona tina bitumbo tozobunda. Je crois yo moko moni na kati wana na komi ba article wana parce que bandeko ba congolais o bazobika na lobaka ngo tango nyonso buku oyo mobeko likonzi to constitution na biso ezali lokola Biblia na bayiba chrétien ezali lokola Coran na bayiba musulman ezali lokola balibuko mosusu oyo bato na losambo basalelaka bongo biso na kati na ba mikili mobimba to na mokili mobimba constitution de ezalaka lokola Biblia na kati ya l'État to na kati ya mboka. Alors nalingaki tokende malembe ko expliquer moi moke ba article oyo etali peuple eza ebele tellement na kati ya constitution mais avec le temps to kobanda ko expliquer yango to kobanda ko kitandenge to kitanga na ba base pona ko tangaka Biblia na biso ndenge ba pasteur basala ba église ndenge biso to kokoma na ba cellule na ba église partout pona ko tangisa le lenge na ba ki to ko créer même ba centre de formation autre kobanda ko tangisa bana mboka mobeko likonzi to komi wana na ya yambotolobi kolia na biso toza komona biso na kati ya Congo kolia ezali malamu te ata lelo soki tomoni tozoloba na lolenge mende alobaki alobiete na landaki ye abi nombre ya ba congolais o ba uti Brazza basi baye awa ezali ba 117 ou 120 000 congolais ba uti na ngambo ya Brazza kasi esilite etikali na 300 na ndambo ya 1000 oyo batikali kuna na ino na ngambo. Donc le bateau zalaki au-delà ya ba 400 et quelques de 1000 o bazalaki na ngambo ya Brazzaville. Ba union soana ba kimi kuna pona nini parce que Brazzaville ezali tokenda ata biso moko na lolenge penza ya bomoto. Brazzaville ezamboka otoki ko enviété mais ceux qui ba congolais ba kenda kuna ezali pona nzala. Pasi nzala pona nini nzala mboka o etonda na nkita. Congolais ayebite ke akoki ko vivre na nzala ata mokete na kati ya mboka na ye parce que tozana nyonso oyo ezali ko sala eke tolia malamu. Congolais foyer ba pona ni tozoku fanzala, Congolais foyer ba pona ni tozokoka ata kotangisa bana ya kelasi te. Na kati wana to komi. Alors Congolais ayeba ke kelasi ya bana eza sacrifié. Bato oyo basangani o bazali ko okipe mboka na biso. Balingi ba sacrifier enseignement ya ba Congolais to kotanga ya ba Congolais po lobi ba Congolais bazanga bayi oyo batangi pona kotambusa engumba to mboka na biso. Yango ba sacrifier zo mona kotangeza pasi po mwana tanga kelasi eza pasi na mikakatano. Totali lifuti ya basali nyonso ya l'État. Tala lolenge bazo futa mato précisément la mona tolobi ba pulusu ba soldat pe ba nyonso basala ka banda ko ya l'État. Tala salaire ya ba soldat, tala salaire ya ba pulusu pe ya ba fonctionnaire et longo banité yango toza koloba na nyonso wana tozali mboka ya ba pauvreté, tozali mboko totondi na kita
totondi na nyonso tokoki kozana vie o tozo mener le loté yango tolobi na suka ke congolais fongola miso na likambo tolobi ya kobatelama mama tala insécurité o tozali kobika na yango tala lolenge bazoboma mikolo euti koleka ngai moko na miso na nga nazalaki na bandal mwana mobali aza ko débrouiller na moi coin na moi cabine na ya téléphone lokola musala oyo batikela nde ba étudiant après ko sa classe ezala kaka cabine téléphonique ezala kaka bana basi ko kindi ko sala ba omelette na banzela ko kalinga ba make na banzela nde ba ngwana musala oyo Kabila a créé la kibiso na Congo alors aza koteka ba yewana na c'était à 19h ba betie masasi ba bomie sur place ba botolier biloko nyonso bakei akufi ebembela liwana toza na insécurité toza kobika na kati ya capitale lokola batu moko bazobika na soki na province soki nini insécurité wana tozo senga ba congolais bafungola miso ba pulusu baza censé ya kobatela biso ba imboka ba population na ba bien na bango kasi ba police ba komisi population de bilanga na bango na bongo na lobi na expliquer na kati na bito ko condamner pe ba pulusu te pambate salaire na bango elongo bani te alors yangwana siko bango bamoni bilanga na bango comité population yangwana to sengi na population afongola misu to beti likambo ya ndingisa ya bomoto o to bengi na lopoto droit de l'homme nde yango eloko izoboma pe ba congolais ayebi droit na yete article 60 na mobeko likondi na kati ya constitution nde yango epesi biso elobi congolais nyonso aza na droit ya kobika na kimia ya kobika na esengo ya kozala na kimia ba droit na ye ezala respecté ngai soko moninga na zobunda makasi na détermination na molende pe na bifo po ya yambo na yebi mobeko likonzi elobi nini po na ngai o na telemina bunda yango na zosenga na ba congolais nyonso toyeba ba droit na biso na expliquer na kati wana mama na ngai bisengo nde yango na musala ya dépliant wana soki tokei lisusu na lolenge musula numéro 6 ezalika na kati wana numéro ya solo toti kotanga bongo article na biso wana ezalaki point ya mine ipe ya motoba hein yango tokoleka siko na oyo ya mwambe hein yango elobi kokabola nkita ya mboka article 58 et 59 ya mobeko likondi hein mobeko likondi constitution elobi mwana nyoso ya Congo asengeli ya sepela na bozui ya mabele bozui ya mai pe bozui ya likolo pe ya sena mabele mobeko likondi epesi nzela na leta akabola yango na lolenge esengeli to elongo bani elingi koloba basali nyonso ya leta esengeli bafutama malamu mobeko likondi elobi na leta oyo azali kobatela nkita ya mboka ete esengeli apesa mwana nyonso ya Congo misala kasi lelo tozangi misala lokola na mboka baloba leta azali kokoka kopesa pe ko créer misala te ndeko sele na pesio maloba limbola na bokebi bandeko balanda yo OK tolobi kokabola nkita ya mboka mama atangi yango tina teto bandela yango parce que boyoki lolenge mama atangi yango bango baza bayiba panzi sango eloko oyo pe ezali moko oyo tokokabola yango tina ba chaîne kopesa yango kobeza lokola ba chaîne batangela baimboka bayeba yango problème na biso yango na bazwa congolais ba memie na aveuglement total congolais asokoma même pas na niveau ya kotanga eloko ebombi lokola eza lokola ndenge balobaka balobi po obombela congolais misolo soki ozana mbongo ya ebele wana eza mayele na opesa bandeko wana mbongo na oya ebele olingi bomba yango kokende kokota na se ya valise te po akupanza bilamba akomona mbongo kokende kotia yango na chaussette te po akomona zwa kaka misolo na yo tia yango na kati ya buku to na livre congolais akoka kotanga te congolais akozwa katante ya kufungola buku atanga kati ya constitution wana soki lelo congolais moko na moko bandi kotanga constitution bandi kotanga mobeko likonzi leta wako kweya na mokolo moko ya solo matondo mingi ndeko sele ya solo tokomi na suka tokotanga bongo ba point na biso asuka ko batela mabele tomboka
article 64 ya Mobeko Likonzi elobi mwana nyonso ya Congo esengeli abatela mabele to mboka na ye pe abunda pona yango mosala ndeko Sele asalaka longonya na yo papa soki amoni mopaya akoti na lolenge esengeli te na yango esengeli Congolais asalela makasi nyonso oyo ekosunga ye po abatela mpe abengana monguna na mabele to na mboka na ye. Mobeko na biso ya suka botosi to respect ya Congolais wana eza article 50 ya Mobeko Likonzi elobi boye bandeko totala lolenge tozangi botosi na kati ya mboka mpe na libanda ya mboka na biso ekosi te na kati ya mboka mopaya kobeta Congolais mbata libanda ya mboka bakobengana Congolais lokola mbwa kozanga kotosa bomoto yango Congolais akomi eloko pamba na mokili mobimba po na nini pamba te leta na biso ezali na lokumu tope credibilité te tala mokanda kitoko ndeko Sele auti kosala asali dépliant moko ya kitoko mingi efungoli bana mboka ebele o bakozwa bongo tope occasion to libakuli nzenga ya kokutana na papier oyo ekosunga yo oyeba Mobeko Likonzi to constitution ya mboka na yo elobi nini po yo obatelama pe ovanda na kimia na mabele na yo ndeko Sele okoki kosukisa o nga na lobi to o expliquer kaka na biso po bato pe bakolemba te kobenga bato bakotuna mama tokosala boni po totinda mwa lomeya po esunga ndeko Sele asala campagne ya éveil patriotique ya solo bandeko ko bokolanda biso awa pe libanda ya mboka mosala eza makasi esenga kaka misolo mosala moko te esalemaka kozanga misolo ata na ecclesia ata na esika nini soki misolo eza te makambo ekotambola malamu te bongo ndeko Sele oyebisa bandeko bakobenga butu moi kotuna ndeko Sele tosala nini po tosunga yo totinda mwa lomeya de sorte que mokanda oyo pe quantité oyo sali ekokoka te po pesa Congolais nyonso esengeli osala ebele de milliers na pesi yo maloba opesa mbela opesa pe yano na baike obakotuna esengeli basala lolenge nini po bapesa yo mwa lomeya po na mosala na yo ekende oliboso. Ok, merci maman. En tout cas, merci mingi maman Bisengo. Na lolenge vraiment bo sepela ki lisusu mbela oyo tozo sala to ko présenter lisusu dépliant oyo na lolenge otokomi yango mingi ya kokoma ezali kasi to bandi éveil patriotique na lolenge ya mikanda pe tozo kitana ba base tozo loba tozo ko kitana ba coin tozo loba kasi sengeli pe to komaka to kabola kana ba bise poto ko kabola yango partout ndeko na ngai tozo bunda bitumba oyo pona tina ya mboka na biso nazo senga na bandeko na ngai ba enyonso oyo ba précédent qui parce qu'il y a beaucoup de gens excusez-moi maman Bisengo nazala un peu clair nango parce que bitumba nga nazo bunda to bitumba tozo bunda na bandeko na biso bazape libanda basi banda ko bunda kala eza bitumba ya sentimenti ceux qui ba congolais ba ya kaka bandi ko ganga lobi ba pesi mbongo avandi kimia congolais nyoso zandenge mokoti ndeko Celestin ayete pona komandier ndeko Celestin ayete po abanda ko ganga lelo lobi ba pesa mbongo avanda kimia limbisanga lelo na uti kozwa coup de fil ya mutu moko a benginga aza a partir ya poto na sina na biso ka continuer maintenant na ko dénoncer na ko tanga ye na ko pesa ta kombo to numéro na ye na ba imboka ba combattant o ya solo ba bundaka pona mboka ba collaborer balandela ndeko na yebisinga lobi ndeko ozana bana ozana famille est-ce que ozomona teke ozana posa ya mbongo biso tozana cop moko ya bien musuni moko ya bien mbongo moko bien bazozela kaka balobi na biso to solola na yo opesa ka accord to zo mbongo wana comme ça okobima na yo oya kovanda na awa to banda kobundaka kaka awa ndenge biso to bundaka na ba vidéo na banini en tout cas ndeko na ngai na sengi na bino bodia te pona ko fragiliser bitumba oyo soki ozana posa kosunga ndeko Celestin to mouvement oyo na musalo ya éveil patriotique parce que bandeko bele pe bazobenga
Mama Bigudu Lazawa na tangu nyonso bato bazobenga peyo pona kotuna lolenge ni toko kosala pona kotinda moi 10 francs moi le meilleur pona kosunga musala oyo. Oui, tokoluka je crois mikolezo yawa tokotia compte moko numéro ya compte oyo ndeko kozala tana $2 $1000 $100 $10 à kotia kuna po et permettre biso to avancer na bitumba oh parce que muto tozo bunda na ye oh bino tangu nyonso bozo ganga kuna na poto Kabila dégage oh bino ganga oui cible na biso souci to lutte na biso majeure ezali po na Congo n'est-ce pas mutu oyo muto lokola Kabila azana eka lokola moi goutte d'eau na kati ya océan donc ça mutu mo baza ko utiliser to ko écraser na minute mukeso ki toza uni ce qui te sangisi mission mais yebaka mutu ngona mokena ya zana ngo ana nyonso ana mbongo ana minduki ana nyonso toza na kimia te menace ezali na lolenge moko bozana idée to bandi ko loba na bino nyonso yango boyoka mawa mais to lingi to avancer toza la kaka te to sungaki bato boye bato wana ba bibisa ki mosala o to pesa mbongo na bato kingandi mutu wana non ndeko nanga bitumbo ndeko Celestin zobunda ezali bitumba ya sentimate ezali bitumba ya solo timokolo elonga ya solo ya Congo ekomonana alors na nyonso oyo ezosenga biso misolo pona ko multiplier ba dépliant oyo ezali papier duplicateur mobimba esengela biso to multiplier yango po ifoto kabola yango kaka Kinshasa te ifoto kabola yango Congo mobimba bisika nyonso ba Congolais bazali to kotia yango to kotia ba poli to kotinda to kopanza yango Kinshasa mobimba alors ezo senga na biso misolo bandeko to sengi na bino nyonso oyo bokoki kosunga eloko obosunga ndeko Celestin mais to sunga Congo ndeko Celestin zo bunda yo pe bunda to bunda ensemble pour to réussir to la musa bande kono biso balali pongi na nzela ya ba dépliant oyo ekosenga to multiplier yango to kokabola yango na bareta bis to kotembola pene na bareta bis to za ko pesa moto nyonso na nzela to zo pesa ba dépliant oyo na kati ba bis to kokota na ba wenze to kokende na ba université to kokende na ba église liboso ba église kokabola ba dépliant oyo campagne ya solo ezo banda mais campagne on ezo senga photo tambola na bande kono biso photo futa ba transport parce que mituka ezalité to ko futa ba transport pona ko kita na ba base bisika nyonso na ba kwena ba wente pona ko kabola ka ba dépliant oyo alors osimba mi pona ko bunda bitumba o na lolenge elongo bani benga biso luka moyeni avec le temps je crois ce qui nzamba sungi to kotia numéro oyo beaucoup permettre bino o tata moi quelque chose non pour permettre biso to multiplier bani non ce qui pose na numéro o bengi to koyeba nini to kosala pour to évoluer na eloko en tout cas to lingi poso o to koti oyo to silisa yango ko multiplier yango afin que poso wana tozo banda to lancer déjà campagne éveil patriotique partout pour to tambousa ba dépliant na biso matondi mingi na bandi ete bolandi bongo na bokebi biano ya ndeko Sele biolikadité président ya Yonama auti bongo ko concevoir eloko moko kitoko dépliant oyo elobeli éveil patriotique e kotalisa na bana mboka mibeko likondi topé constitution o batu ebele bazo ignorer ya solo ndeko oyo landi ndeko Sele pe osimbami na motema na ata na nzela ya singa okoki ko benga soki pe oza déjà ya kobongama to oza prêt okoki ko benga na numéro na ye osali pe transfert na banque eza nango problème te osali transfert ba agence eze belé otindeli ndeko soki okoleka na te kozela te mokolo ndeko Sela kozwa numéro à compte bancaire soki aussi obongami ete osimbami oza na posa misala o etambola ata na numéro personnel na ozwi identité na ye yango yo Celestin biolikadité osaleli transfert mbongo ekokoma pe misala ekotambola na lombango ya solo esengo ezala ki epai nanga koyamba ndeko Sele na pesio maloba potoka bwana na mokolo ya lelo kasi maloba ya sukate. Ok, en tout cas merci le sous une fois de plus Mama Bisengo nalinga kina meka ko pesa matondi merci mingi parce que soki toza ko évoluer na lolengo tozo évoluer bozo mona conception oyo ndeko Celestin asali yango yemoko elongo na équipe ya Yanamar to vanda ki kaka lobby to réfléchir to tie yango na esika na pesi merci na bandeko na biso ya Danemark parce que bangonde batindela kindeko Celestin ordinateur oyo et permettre to sala eloko oyo pe na bandeko ya Grande-Bretagne bango pe batindaki moi imprimante na
ordinateur yango et permettre tout ça eloko kasi et sengeli to multiplier yango parce que imprimante to zanango ezana capacité ya moke et sengeli to multiplier yango belé sengeli to somba ba papier duplicateur sengeli to somba ba quoi ba tonnerre ba biloko ada tout yango no monte sala mais en tout cas bandeko ya Danemark na pesi bino merci mingi bo comprendre pena bitumba o botindaki ordinateur pendeko na biso bandeko na biso ya Grande-Bretagne nzambe apambola bino Fumukimbango azala na bino en tout cas tozoko babandeko nyonso oyo pe bazana posa ya kosunga parce que to évoluer nazo bossa na pe lisusu na yebi que ça déjà na nzela ya mai ndeko moko esa tiaki pe déjà ba appareil moko je crois avec le temps tokoyeba yango tokomona yango ataki yango toujours na cadre ya ba biloko oyo ya éveil patriotique ndeko wana za na États-Unis ataki yango sina zo ki ba coordonner je crois bientôt là dans quelques mois parce que ça nanzela ya masua tokozwa yango pona ko multiplier ka toujours babiloko ya éveil patriotique en tout cas merci mingi na bandeko baza ko sala merci mingi na bandeko baza ko loba kaka te ko benga kaka ya pamba te kasi na se o balingi ba bibiso to lingi na biso ko yebana te mais to lingi to bunda bitumbo elongo na yo baza ko tinda en tout cas nzambe azala na bino to bunda elongo merci mama Bisengo merci Congo Lokole News merci bandeko nyonso oyo baza ko soutenir Yanama de près ou de loin en tout cas kolo to Fumukimbangu bainoso bakufa pona mboka oyo bazala elongo na bino tozokoba lokola mama Bisengo lobi ezali maloba ya suka pona élément oyo kasi ezali maloba pe mokolo ya sukati Yanama aza toujours en avant kino mokolo Congo eko bikape ekolongo na kati ya boumbu ya solo tokomina suka ya émission na biso tango ekoki bandeko tolamuka bolamuka baimboka pototonga Congo tolamuka po ete Congo ekende liboso ya solo bisika nyoso yo ozwami congolais lamuka pona mboka na yo esengo ezalaki yanga koyamba ndeko Célestin Biolikadité président ya mouvement de révolution en a marre merci na maman Marianne Mafolo ajuba image merci na Patrick Sala mutu a commenté ango pe merci na Deshut Mambetuku directeur na biso ya programme ngai na bino tokutani mbala ya sima na numéro mususu Kimia Boboto o mabota mabino merci ndeko Sele tokutani na bino mbala ya sima merci lokola merci.